avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député tokomi mardi toza le 18 oui toza le 18 juillet 2023 masolona député bandeko nangai eza bonne nouvelle soki keiti na suka pona bandeko ya biak sango ya malamu ezali awa soki toke nango tina suka pona ba client ya biak na ba travailleur ya biak masolona député Masolona député tokozongela makambu ya plainte ya société Mage Logistique contre ministre provincial ya intérieur ya Okatanga na commandant 22e région militaire. Eza Masolona député eza nomination ya ba nouveau commandant de la ville de la police pour na ko sécuriser biso. Félicitations na ba onyo surtout ba nommé Masolona député. Masolona député, c'est la question de Chéribin Okende Senga que je parlerai toujours. Tous ces temps ici, nous sommes éprouvés. J'ai perdu un grand frère, un aîné, Kulutu Nangai, Yanangai, mon colistier, et Chéribin Okende Senga, l'homme qui attachait beaucoup d'importance à notre faible, modeste personne. Nous espérons que nous avons appris qu'il y a déjà des arrestations. Nous voulons que la vérité et bien que toko récupérer l'isouté. Masolona député makambu toko solola ezape makambu ya élection bande konangai ma mikolo ba pesaki et passé netika ka 4 jours. Pour un regroupement na biso, c'était prévu de déposer les lots. Mais pour la preuve de paiement, tu décalé encore une fois de plus. Je pense que lobby soki nzamba sungi. Bino bande konyo so bozana ba province bokozwa ba preuve de paiement. Si tout va bien, bokozwa ba preuve de paiement na bino bozala na ba dossier prêt dès que yé bokoti simbala moko toko pesa bino comment bokozwa yango zana ba o ba kokende kozela ngo na ba aéroport ba o mususu ba tokotina na ba mituka. Ça dépend ya bisika bokozala pour que bozala attend. Ceux qui bozu yango lobby mercredi donc jeudi dépôt ya ba candidature na biso surtout pour les capables. Dépôt ya ba candidature na biso et ko salema wana. Masolona député kamuto ko solola nde yango wana. Avant que n'aborder toutes ces questions, nazo insister bino que etikali les lots tozali 18. Du 22 au 24 juillet, Solidaire Optique a commémoré la bino ba mindele bokena koluka libanda pour que bata la bino likambu ya miso. Mais pona ba mona yo, ko kenete kende ko Eliezer alobaki te, kende mikolo, kende lelo, kende lobby pour que basala yo ba examen, ozala na jeton ya bato ba mindele wana ba komona tangu bakoya. Je répète, galerie présidentielle Solidaire Optique Ezawan. Kozela te mukolo ya le 22 yo keike batu baye bakomona yo ndengo wana te. Kende salisa examen, ozala na jeton na yo comme ça du 22 au 24. Ba mindelo bakouta France bakomona yo. Galerie présidentielle ezana commune ya Gombe, non loin ya gare centrale. Ezana nouvelle ancienne galerie présidentielle. Et Solidaire Optique est à côté à nouvelle galerie présidentielle. Au komi kuna place bamataka wana, au komona kaka place wana ba komi Solidaire Optique. Kende, c'est ça, c'est que j'ai dit, j'insiste pour que batu bako comprendre. Congolais ya malamu oyo ayela biso eloko ya malamu, il faut tout soutenir ye. Je soutiens M. Michel et son épouse. Je soutiens M. Michel et son épouse parce que ba meme la biso tokena koluka libanda. Moi-même témoin yango. Mukusate, mutu pasite, lunette oyo. Bisika misusu bozo kende soki bokei ko senga kuna bake na Solidaire Optique bake ko commander. Allez chez votre frère. Faites confiance na ndeko bo soutenir ye. Bako sabino te pa ba commissionnaire ya ba indien.
na ba libanais na ba chinois ba commissionnaire na bango bazo sala ba prêtre non. Awa na Kinshasa jusqu'à présent l'information que j'ai l'unique congolais même ba machine ya kafu pona makamwa misu kombo na ye monsieur Michel ya Solidaire Optique. Pour la plupart ce sont les commissionnaires ya ba indiens. Et musala bango bazo sala tala ndenge bazo memaka mindele ba yakao. Je donne l'information. Batu wana bomona bango jamais na ba réseaux sociaux bazo finga batu. Bake pa mundele pona ko copier mundele ko zonga aw. Allez, joyeux anniversaire Nandeko Nanga Dieu donné Loufou Michabou qui est aux États-Unis, qui a totalisé les 17, c'était hier. Je dois récupérer mieux vaut tard que jamais mon frère. Enjoy your day. Parce que Zamou Kolonayo, il y a anniversaire 50 ans, ils ont pénétré. 50 ans, ils ont ébellé. Je vous souhaite, en tout cas, joyeux anniversaire. Je pense que fête tango, il faut vous fêter tango na mamu Tchabouelen na Californie. Bien que ngana yaki mamu Tchabouelen na boy comme on ngai. Problème est enjoy. En tout cas, joyeux anniversaire. Ndeko nangai, Dieu donné Loufou Michabou pour 50 ans d'âge nayo. C'est quelqu'un qui nous suit. C'est parmi les gens qui nous apprécient. C'est aussi les gens qui nous soutiennent. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Parce que ce qui moutou, à Salaka Bolamu, il faut toujours se rappeler, même na Mouké wana Salaka. Ndeko nangai eza anniversaire na yo. Je suis content d'avoir un frère comme yo et tozo sepela makasi parce que ebele tobe bisa même kindeko. Okomona mutu soki mushini ne pikeye abandi ko finga même muto bazalaki na ye muto yo basala na bolamu yango nga na lobaki na bino na émission nga na salaki lobi. Ko sale la confiance te na mutu oyo akoki même côté kayo po na azwa mbongo to azwa pouvoir. Ne faites pas confiance à une personne qui paie tout pour avoir l'argent ou le pouvoir. Nzambe loko bomba biso eza komona mitema bato. Soki apesaka biso capacité ya komona mitema bato na ebite to linga to sala neni. Kofi aloba eloko moko ya que si tout le monde savait ce que tout le monde disait de tout le monde, personne ne parlerait à personne. Wana en tout cas na sepela kanango. Po okosale la mutu bolamu, otieli mutu mutema, ozui confiance nyonso pesiye. Nzokanda linya bomayo. Nzokanda linya sala yo mabe, batu bazalaka nengwa. Menangonga oyo ngana lobana bino, ndeko nanga ça fait longtemps d'ailleurs na yo kiye. Ndeko nanga Richard Mpangi na Milouze. Alobana nga ndeko Eliezer, ba tika koloba ke ba congolais bazaka mitema mabe, c'est généralisé. Il faut koloba quelques congolais. Ngana zaliawa na zoloba. Lelo na vandi na ndaku na la mutika kaboyi ba mama o bayela kanga ba personne vivant avec handicap. Parce que je me pose la question, combien de députés, combien des élus oyo ko kende et pas na yo kuti porte poleli.
En fait, on dit solution. À un moment, on va te donner la solution. À un moment, on dit qu'on va donner des solutions. Que ce soit lundi. Lundi, soit on fait ça le numéro ya avocat nanga. Bengi lundi ako ya mbayo. Là c'est bébé, ça va très bien. Honorable. Pango na ngai mutu wana zoyebisa ake ozana biro nini oyo kokota nde na ye liboso na yo mutu olobela bandikape pango eza ya yo te bakomi mambe elamba oyo nde atekelaki ngai mama bionya ngai oyo ya ngai yango ye oyo nde mikanda oyo atekelaki ngai ya ngai ye oyo aza liboso te ntango atekeli ngai nasengi na dokima na ye oyo ya ngai yango oyo nzela moko ya bariske ya misika mpo na nini okende oluka ozwa ata mwa 50,000 wana te pa mwana kuna ezozelanga pa bazongisa te pe $20 mpo na nini mpo atoza rejete okokoma mpe na lufu yango kuna bazobeta bato masasi basoda bazobunda na bandikape nakolola biso baimage naza nango ya bandikape kutu nazali na bezotia ata image yango na nini mpo gouvernement mpenza emonango basoda bazobunda masasi bagaz na bandikape basoda ngola kutu basiliki pourquoi bakoki kosala bandikape bongo kaka baimage yango bapreuve baimage ya bitumba ya lufu basoda na bandikape ezali mpona douane azofuta trop cher koleka handikape azofuta douane cher koleka valide aza na to ase handikape aza na to alikindo ozomona tala degré yango wana bonjour papa professionnel merci po ndenge ovandi oyoti biso toyaka na 3 points point ya liboso barge na biso bande ezinga na mai biso bandikape biloko na biso nyonso ezinga kuna tokei totikitiki bakopi pour information partout totiki na présidence totiki donc partout kaka na DGDA nini barge wana eyaka 15h tobimisa oyo azalaki chef place wana alobi o ebima te boyeboye ekomi na 23h barge ezindi tobima bameilleur pertant barge ekinda donc solution ozulaka bato nyonso ozula biso mpe solution na makambo na biso ya barge wana biloko nyonso ekenda kaka suka komi siko tozongeli kodeveye mwa mokili deuxième chose po toyoke mokuse oza position obima deuxième chose otiaka biso na catégorie nini bino badepute baprésidentgouvernement botiaka bandikape na position nini mpo tozomona francophonie tozomona kaka bajoueur ya bavalide tozomona makambo nyonso bapublicité makambo nyonso bavalide bamusike tomoni bapublicité bandikape te mais biso tobeta banzango na musike bandikape bazali na makambo nyonso bazali toza na 2 équipe ya nzango toza na groupe ya nzango ya acer toza na groupe ya nzango ya telemongenge sikoyo moye toparticipe na bamakambo ya francophonie wana eza te donc etel nango bandikape te francophonie eyeka mpo na bavalide bapersone normale biso bandikape francophonie eyeli biso te mboko ya biso mo tokóma bandikape tokóma rejete handikape okomi polia osala nini fo osenga omilukela oganga kote ozokende osenga bafingi yo nanu ale bazwi bapesi yo donc esala biso mpe pasi egena biso makasi donc makasi mpenza makolo na biso yo moko ndenge ovandi wana na aser otie biso ata na poste moko te tobanda na ye moko te oyo otie biso
ozwi biso tie biso mpenza oza te sikoyo tokende wapi yo moko okoma tokomi wapi biso mpe baoyo tozokende ya misato les 31 autres ozala na Dexi autaka nsele ayaka na siège ya serre bino na mona ozana bafishi soki tolemba eza yo moko tolembisa ozonome batu biso oyo ateloko okenda wapi oyaka lisusu ozana yo bafishi mamemili azonome batu komba bandikape eza te azotala Ondeni boyeba ngeta nena azalaka wana azalaka ya bana boyeba ndeni Pardon, excusez. On a moko. alobi na sali erreur alobi na sali erreur asambwe olukaka makambo lelo okoyoka kende sina na sali erreur lobanga na sali erreur alobi na sali erreur akota démarrer a démarrer na sali erreur démarrer Nous avons fait son ministère. loba boye tokomi à l'approche des élections soki otali bazoya kokangela ngai na ndaku baye bavandeli nga na mutuka obima te okobima te tout ça cette interaction affection wana oyo tolobaka pesa moninga sourire nous serons stade Vélodrome les 31 on a essayé de décaler c'était prévu le 28 le 31 juillet awa tokozala na stade Vélodrome ozana vélo ya ba personne avec handicap yaka pesa biso ozana sakaloso pesa biso ozana liputa pesa biso ozana lisungi nyonso koki kopesa biso tokende quand même kosekisa bandeko tokende kolekisa nous voulons donner l'occasion ya batu ba découvrir ba personne vivant avec handicap moko kolongola image oyebi ba évidence ya komona ke batu wana bazalaka mabe batu wana te il faut palper du doigt c'est la même chose mutu akobete loli solo le katalinga na télévision boy Eliezer wana longwa kuna est-ce que aussi approchanga omoni mutu zo juger batu par apparence venez au stade Vélodrome c'est 31 juillet nous serons là ba personne avec handicap okomona image mususu de ces gens-là image mususu de ces gens-là. Et chaque fois que nous nous battons, quand vous voyez, Batouana tangu bazoya et panangai, natongo, donc ba se retrouvaka. Et ce gens-là, pendant que bino bozo prêcher tribalisme, biso to tout nanakate ke ozamu to kolonini, non, nous sommes des Congolais. Tozana makila Congo, ça ne m'intéresse pas. La politique ya haine ya tribalisme ngatamwe na kosala ngote. Na mutualité na kendakate. Nana ebisio que c'est parce que yo botama na enda zakandeko na yo. Nana zoko sayo. Bo viva ba makambo awate. Leki alinga bo mayaya na yepu ke azala. Bo mona yangote, bo lingina tangela bino ba famille. Crime à liboso dans le monde selon ba oba croire dans la Bible. Ezaki nani? Caïn qui a tué son petit frère Abel. Yoti les lozana tribalisme, biso bato aboy biso. Vous vous attaquez aux gens et vous dites c'est ça la politique que vous faites. Nous nous battons
biso tozana ndenge tozosala. Je dois féliciter Nicolas Kazadi pour la décision azui ya co-exécuter décision surtout aux recommandations ya chef de l'État na conseil de ministres, je crois le 4 juin ya mbula oyo alobaki ke dossier ya biak il faut ba saisir biloko na ye bazwa biloko na ye bateka na mutu akenda kotika hypothèque azwa nyongo na ye bakozwa bakoteka nyonso. On nous a bloqué, nous avons déposé plainte, ça n'a pas été. Batu bakenda ko sala cop na bango na conseil d'État, les gens sans cœur. Pendant que batu bachaka mongo na biak, ba travailleurs ya biak, batu bazo kufa, bao bazaki ko vanda na ngombe, bakoma ko vanda côté oyo batu bakoma ji ko boma batu. Ba mobonde. Et yozo kende ko bloquer parce que vous avez besoin ya kozo okenda ji kozo mbongo muke et pas batu. Yango bozo mona bapaya bazo benga kabino bakonzi na bino tozana bango na ba poche na biso awo. Tozana bango na poche. Olingina bengela yo. Ce pays mérite une autre classe politique. Excellence monsieur le ministre des Finances. Ya yo yango. Alobi muto akende kosombe sika mususu te. Je dois aussi féliciter l'inspecteur général des finances ou l'inspection générale des finances avec à la tête l'ISEF Alinget Gilles. Bangonde basali musala ya ko répertorier ko identifier babomba eloko wapi bacha wapi bateka bazongisela batumbongo. Retenez les serveurs ya nani ya biak ezalaki wapi na Liban. Toza mboka oyo toza na banque d'épargne te ya bisomoko. Alors que pona ko fongo la banque d'épargne c'est 50 millions de dollars seulement. Namboka oyo yoka ke bayibi 100 millions. Bayibi 250 millions. Mais on n'a pas de banque à nous. Banque d'épargne yabiso. Tozaka na banque de surveillance. C'est tout. Ce que solo na batu mongo ezate. Mais bandeko, qu'est-ce qui crée l'argent? C'est la tête qui crée l'argent. Yabiso mbongo toyoka ka onka tangu bayibaka. O balinga yibaka bola ba millions, balinga yibasala bo ainsi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Excellence, monsieur le ministre, monsieur Tambwe, votre frère a félicité Oyo Asali Logo ya Malam. Oyo Asali ya Mabena Kozonga Kaka Awa, quel que soit. Ça, je dois saluer. Geste wana na sepeli na ngomakasi. Potangu to lobi awa, na sali kaka vidéo moko d'information. Ya ko informer batuke ministre provincial ya Okatanga de l'intérieur. Akatisi accueilli Zambie et qui a 5 autorisation pour na kokende aux États-Unis. Kokendazo kende, il se pourrait que wana na utilisation conditionnel. Bazaki kolukaye na justice. Bayati ko pesa consigne ki abimate. Bao babimisie ba respecter consigne te ba Jean ya deuxième bazalaki rappeler Lubumbashi et auditionner. Ba tu basali ba vidéo azoko sa autorisation yango. Total autorisation de sortie. Azo kende Lusaka koluka visa pona kokende États-Unis. Yango nazo tuna pona koluka visa na Lusaka. Ti sikoyo. Et comme il y a mandat d'amener. Mandat d'amener wana o bazo pesa et pas moutou. Donc n'ento zolo baboy aza recherché par la justice. Place nyonso bakomona ye bakokanga ye bakoyana ye. Kuna toyoki makambo ya 3 camions ya minere ya batu bakangi baye bazui bakamati ba chauffeur bakeko tika bango tina frontière pona ko effacer ba trace. Et ils sont accusés avec les commandants oyo azakuna bazali ko accusés bien que d'autres sources bazolo bake commandant wana lobi ayebi makambo wana te. Mais les médias qui ont relayé ça baye ko insister que téléphone ya excellence eza soit éteint soit hors permettre. Bino bo fini ngana ba forum na bino nyonso. Bozonga pe boye biso bolobaki azana nzelati. Comment on peut avoir un pays où batou tout vraiment est allergique quand j'ai donné l'information qui est venu me contredire. Boye ko bimisa vidéo ya kala. Oh tangwa zoloba, j'ai demandé même à la régie pour que batie la biso vidéo. Bonsoir Congolaises et Congolaises, Katangaises et Katangaises. Je pense que vous vous portez bien parce que moi je me porte bien. Nonobstant les quelques rumeurs et bruits qui circulent sur la toile. Donc,
Vous constaterez qu'il n'est pas de mes habitudes d'intervenir ou d'apparaître dans les réseaux sociaux. Mais ici, vu le besoin et l'urgence, je suis obligé de me plier aux règles. Ça veut dire que, vu l'information qui circule dans les réseaux sociaux, j'aimerais bien porter des éclaircissements quant à ceux. Je suis en vacances avec ma famille. Je profite aussi des vacances comme tout être humain, comme tout ministre, qui est un droit reconnu par la Constitution, par la loi. Donc, je suis en famille, je suis en vacances avec la famille. Donc là, je voudrais préciser à l'opinion congolaise ainsi que katangaise, conformément aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux que le ministre aurait pris fuite. Eh bien, je m'étonne. Prendre fuite, pourquoi? Fuir qui et pourquoi? Alors que j'ai introduit ma demande comme ça a toujours été. Ma demande a suivi le circuit normal jusqu'à obtenir gain de cause. Ça veut dire que j'ai obtenu toute la paperasse afin de me déplacer et bénéficier de mon congé. Et même vu le besoin et vu la tollée d'informations dans la toile, donc je suis obligé d'écourter mon séjour, de rebousser chemin et rentrer au bled parce qu'il y a quand même des soucis. Et par rapport à ces soucis, ça veut dire que on parle que le ministre aurait pris fuite. Eh bien, j'aimerais dire à l'opinion que moi, je n'ai pas pris fuite. Je me demande pourquoi je prendrais fuite. Deuxièmement, je suis ministre en fonction. Je suis ministre de l'Intérieur et Sécurité. Par rapport à mon aptitude, par rapport à mes compétences, par rapport à mon travail abattu pour défendre le chef de l'État, je crois que je me réserve le droit. Vous-même, vous pouvez témoigner. Et nous sommes partis en vacances pour nous ressourcer afin de rentrer frais et mouiller les maillots pour réélire notre président et candidat unique à la présidence qui n'est d'autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Katanga, moi je dirais même que c'est une main levée parce que c'est un héritage nous légué par Baba. Pour lui, il l'a fait que c'est une obligation. Baba nous a laissé l'héritage de faire reconduire le président de la République et cet héritage est relayé par le président national Ladislas Umbalungange qui venait d'être reconduit même par le président de la République. On a les gens qui... Esa vidéo ya kala. Ce n'est pas quand moi j'ai donné l'information. Même alors, il y a des points où j'ai utilisé les conditionnels parce que l'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement. Et quand je parle, je sais quel mot je place. Bah maintenant c'est pas et bani n'est pas. Mboka ngo tokotonga na ngo kakaboy. Tokotonga mboka ngo kakaboy. Yango tozoloba tout en félicitant bao ba nommé actuellement au sein de la police. Yabino yango. Mon général Patience Mouchidi. O ba tindina inspection générale de la police. Il y a eu très sincère félicitations mon général. Nazo félicité bino tout parce que ceux qui n'a bandi ko numéré bino moko er moko na kokate. Le général Chinyama a été maintenu na poste na ye na unité de protection des institutions de haute personnalité azakuna. Général Silvano Kasongo na yo ki batindi que akobana kovanda na Chikapa mais il n'est pas au pays, il est en déplacement, il est en Inde. Mais la ville, actuellement, les commandants de la ville qui remplacent le général Silvano Kasongo, c'est le général Blaise Kilimbalimba qui devient commandant de la ville. Il y a eu un mot. Mon général, oye kokuta makambo heureusement que oyebi Kinshasa. Enlèvement et paille. Nakati enlèvement wana ba comment dit qu'on soupçonnait quelques policiers. Boyo kambo kanabiso comment nous vivons. Kuluna et paille, nakacha ba kuluna wane koma chike ba gens ceux qui sont censés sécuriser bazaki ko pousse sabana wana ba kende ko sala biloko wana. Et nakacha ngo nous avons aussi appris que zana batu bazaki ko créer insécurité pour na ba bimisela bango mbongo ya ko lutter contre l'insécurité bango bazwa kambongo. Mais ce sont nos frères qui meurent. Ce sont nos mamans qui sont violentées qui meurent. Donc c'est ça la ville. Mon général Blaise. Ville oye kozwa yango wana.
oye kozwa ville oyo eza na makambo ebele eza na badefi ebele ya koreleve ville oyo tolingi tomona quand même bato batambola eza boye te chaque fois il faut faire recours des fois ndenge tolingi tosala francophonie boye soki bimisi garde républicaine na nzela te moyen kozala te wana mboka modèle ni donc la police azobangisa lisusu bato te parce que na bamboka nyonso soki ozosala eloko olingi osala eloko ya mabe omoni la police ozongi mutu okomona ozokumba bakomi ke vitesse limite maximum batie peut-être 40 yo za na 30 omoni la police okiti na 25 la police soki azobangisa lisu bato te oyo ndenge mon général tala bato baza na nzela le roulage bato bazobanga bango lisu te bakomi ka kuna deke bakanyi nzela babandi kokende kopatrouiller na bamituka pesa ngai ata mai ata non, ce n'est pas ça l'image de la police wana te image ya la police wana te ata nzalango moi dignité na mona ka papa moko azaka na justice awa et na avenue Lukusa na sima ya ambassade ya Afrique du Sud papa wana senga ka mutu te azo sala kaka boy azalaka ta o matrak azaka neloko te na maboko azo sala kaka boy azo talis mususu na mona kaye na Wileri Itaga azo lekisa bato donc c'est ça oyo bato bakomi deke bakanjale ba oyo mususu okokuta surtout ba Carrefour oyo okokuta beaucoup plus de roulage yeba ke kuna mandicité tondi place one mon général Blaise pardon, on doit quand même respecter la police. Nzala tozana ngo biso nyonso. Mais ce qui te comme na niveau ya que il faut qu'aucun de non. Ezalakate. Nous attendons. C'est ce qui vous attend, mon général. C'est ce qui vous attend. Le même makambu oyo tolobi à disparition à Vienanga Chéribin au Kenesenga. Qu'on va de retrouver. Namoni ndeko moko azo témoigner na François qu'il était venu le matin. Est-ce que vous connaissez la vision de Gowan? Oyo amona ki mutuka. En venant vers 5 heures, j'ai vu le véhicule. Bon, un véhicule comme ça, comment en passant, je descendais, j'ai vu il y a des sangs. Même les sangs, c'est en train de tomber. Non, je ne peux pas laisser comme ça. Comme si on a tué quelqu'un ici. Dans la matinée. Donc, bakoya ko bomo mutu baye ko tiaye soki na 2h du matin jusqu'à 8h batu baye bité. La police a yébité, les services baye yébité jusqu'à 8h. Baza au courant. Un ministre honoraire, un député en fonction. Chéribin Okende-Senga a été tué comme ça. Les reste, ce sont des récupérations politiques. Moi, je dis aux gens, Mutuna Mutuazana degré na ye. Na chaîne nanga bozo mona toche matanga ya Chéribin Okende-Senga. Ndenge na cha Etienne Tshisekedi. À tout moment, il y a un documentaire, si on peut nous balancer ça.
Moi, je suis pendant le 9 juillet 2023. C'est un problème. Biso moko tokunda na pasi na sali 3 mois sikoyo nazoluka bourse ya kokota l'état dégagé nga na baniongo ya bato l'état so bazokipe ngai te note de ville bazobenga na ngai okoya na ministère papa nasali batour na ministère toyokana ministre eza ngai soki nalobi okoya na ministère makambo ya bongo basalaka boye baresoltaka na directeur de cabinet. Cette dame va venir au ministère zoa kombo na ye. La plupart ya ba image bokomona nga nazana ye ya nanga wana nazana ye partout tokene makambo bukanga lonzo nana lekite tozaki na ye akomi ministre ya nanga wana jamais nazaki ko sala 2 minutes na antichambre ya Chéribin Okene. Et partout où on allait on était avec lui. Ce qui est lui même tangu déraillement salemi na Congo central tangu azoki tabaluki linga kenda baluki atalinga azawapi. Alors qu'il avait un vice-ministre qui était avec nous aussi. L'actuel ministre de la Transport et voies de communication. Et je vous ai montré le risque que mon grand frère a pris dans l'Odja. À lobby avion qu'on décoller, pilote à lobby moyen, il y a qu'on décoller zate. Il y a lobby qui n'a pas collé dans la condition en athée. Il est venu me récupérer. Là, je vois tout le monde. Quand on manque un discours politique, on crée le sang pour en avoir. Olobinin. Tant que zanga discours ni ya ko proposer na ba Congolais. Okoboma batu pona kozwa discours. Biso na aser. Nazo yebisaka bandiko. Na lobitala bakosa binote makambo yake. Tokene na seni tokene ko négocier, tokene na cour constitutionnelle. Non, ce sont des escrocs qui vous disent ça. Kadi a besoin de sauver son honneur. Le pasteur Kamoulet, que vous voyez à la Cour constitutionnelle, il a besoin de sauver son honneur en tant qu'homme de Dieu. Il a aussi des enfants qu'il doit honorer. Et moi, je me demande, mbongo combien bakokende ba pesi président de la Cour constitutionnelle ou il a paniqué pour se salir. Mbongo combien? Moi, j'ai dit aux capables de travailler. Na minute onenge tozoloba. Ce qui est allé mukolo, balinga ba kende ko déposer ba candidature, capable de Kakalombo. Na Lubumbashi. Ba sangisi bato. Voilà. C'était plein. Ça c'est nous à faire. Waneza penzabiso. Nangonga oyo, okena mbujimai, capable Adonis. Azo sangisa ka bato na quartier. Bokomona na lingi ba tshela bino bomona. Waneza ba quartier. Ce n'est pas qu'à sali rassemblement ya munen.
Ok, na Sud Kivu, Maître Liki Fikir Mourefu azola la te, azana Luvungi, azana Guadolite, azo sensibiliser. On doit mériter la représentation de ce peuple-là. Olongo Kuno qui est toujours dans Mbujimai, François Tchizoubou, il a fait le plein le dimanche, échange patriotique. Oui, nous sommes unis, oui, nous sommes sans nation. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes sans nation. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes sans nation. Oui, nous sommes capables. Et Joseph Kajingulu, azana mweneditu na kacha musala. J'ai dit à mes capables, ceux qui wana nazotange la bino na ba province. Ngai moko na uti wapi? Na kenda Kisangani. Descente wana bozomo nezaya Kisangani boyo masinga mwambe. La ville de Kisangani dans la province de la Chopo était en ébullition ce dimanche 2 juillet 2023. Il s'agit de l'arrivée du capable président national du parti politique Action Commune pour la République et les Ertambo, accompagné Madame la capable secrétaire générale Sophie Kakoudi, ainsi que les secrétaires nationaux en charge des fédérations, sans oublier les conseillers en matière de sécurité et de protocole. Depuis l'aéroport de Bangoka, où il a été reçu par une délégation de Boyoma, et les Ertambo et sa suite ont été obligés à un certain point de faire les pieds jusqu'au lieu ou siège de l'ACER qui se situe dans la commune de Mangobo. Sur place, la foule était nombreuse pour écouter le porteur du mandat national qui a toujours défendu cette ville ainsi que la province de la Chopo, bien qu'il ne soit pas élu d'ici. Tout a commencé par l'hymne du parti, chanté par tout le monde, avant que les secrétaires nationaux en charge de fédération prennent parole pour enseigner les emblèmes du parti. Le secrétaire général de la CER, Sophie Kakoudi, qui a annoncé le président, n'a pas manqué tout d'abord de conscientiser les Boyomais à voter utile lors des élections prochaines. Il fallait attendre celui que tout le monde attendait, les porteurs d'un mandat national, président national du parti politique Action Commune pour la République, qui n'a pas manqué de rappeler aux tiers l'amour qu'il a toujours envers eux. Il avait dénoncé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale des cartons de sardines périmés en destination de Kisangani. L'Assemblée nationale, honorable président, ngai naza eli ya chopo te, mais jamais na kondima ke bande konanga ya chopo bakufa. Makambu ya mabe yango anezo kende koboma bana chopo. Na bele la boyoka ke basardine ebele bachaki na babato ebele ya awa ne batu bafongoli biso bakomi kotala. Aser show. Bana Kisangani show. Bana chopo show. Bana Mangobo show. Awa na Kisangani basala guerre ya 6 jours baboma batu boete. Batikali bazozonga lisusu kosala ba complot pona koboma lisusu. Est-ce que ça malamu? Ekotala nani ozali ko
pona kende ko représenter yo. Tolembi bango. Bozo kangai. Soki ngai na lobaka te mbele aba to mbele basi bakufi. L'autre moment fort était la présentation des candidats députés provinciaux et nationaux de cette ville. Et les Tamboué a appelé à tous les capables qui ont adhéré d'ailleurs massivement d'élire ces candidats de la SER pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Le tout s'est clôturé par l'inauguration de ce nouveau siège situé dans la commune Mangobo, nous sommes dans les quartiers Mambiza. Un effort d'un capable qui a adhéré à l'idéologie et la vision du président national, M. Diemersi Onchou. J'ai dit à mes capables que vous devez mériter la victoire, représenter le peuple. Et ça, il y a un parti à Nani, un regroupement, chef de l'État, mais chef de l'État, on vous dit que le chef de l'État a besoin de tricheurs qui viennent chez lui pour se couvrir de son nom. Vous serez surpris, Nazo et Bissabi. Moi, je prépare le membre de mon parti, Action commune pour la République. Le capable. Nalobi, il faut que vous soyez capable de battre tout le monde. Même si vous comptez sur la tricherie, nous allons vous bloquer. Nazo la télévision. Nous allons vous bloquer. Nazo je passerai avec ça. Les gens travaillent, sont en train de mouiller le maillot. Non, moi je vais donner 50 000, je vais donner ceci pour nos collègues. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Le baga nenge bozo kane la koboma batu. Oy, ndeto ko tika bino. C'est quoi cette histoire-là? Peuple wana zana posa batu. Yako kende ko représenter ezalaba oye atindi. Vous n'allez pas commencer à utiliser le nom du chef de l'État pour se couvrir. Vous n'allez pas utiliser le nom du chef de l'État pour se couvrir. Nous allons vous bloquer, je vous promets. Nous allons vous bloquer. Ça, je le dis. Tant qu'on a l'ongwe qui s'engage, n'a qu'à qui quitte. Nous sommes. Après Konyatanaye Mabele ya Matadi na Congo Central, ville ya Kisangani na province ya Chopo, qui quitte na province ya Kwilu ezalaki troisième étape ya tournée ya délégation ya parti politique Action commune pour la République, ASER en sigle Oyekambamaka na yemoko porteur ya mandat national Eliezer Ntambwe bakisela ye l'homme bio, une autre façon de faire la politique. Akitaki yemoko te, pembeni na ye, capable Sophie Kakoudi, secrétaire général ya parti Femme dynamique bakisela yepe mwasi mobali. Sur place na Kikwiti bayamba maki kitoko na capable Django Kiwi, candidat député national ya ASER pour la ville ya Kikwit. Azalaki yemoko te na fédéral ya Kwilu, ba notable batu ebele lokola secrétaire national en charge d'implantation, mwana mboka capable Junior Kembi na ba capable ebele. Ezalaki ya opesi mbwa aboyi, forte mobilisation na taille ya parti politique oyo. Jusque là, eza kotali sa force na plus de 23 provinces oyo ezali déjà installé. Oyene ezali kotali sa ete bakikwitwa batalisi ASER ekota bango na mitema. ASER ezali déjà na makila. Lokola momesano pona ba échange patriotique nyonso e bandaki nanu na hymne du parti bato nyonso bayembi sima ezalaki prise de parole pona remerciement et pas capable Django Kiwi oya yambaki honorable Eliezer na délégation na ye azang secte kopesa pe merci. Tango mama mokonzi général azwaki maloba ezalaki pona ko présenter ba candidat pe ko remercier bato nyonso bazalaki sur place. Ayebaki ko introduire président national oya mataki pona ko remercier bato. Na komata na ye ezalaki esengo ya population kikwitoise nyonso oyo basepeli ASER déjà ekota na ipa na bango. J'ai aimé ba discours na yo ki awa oza jeune te okomi déjà responsable yaka na ASER pour beaucoup plus de responsabilité. Ils sont en action commune pour la République.
Ce n'est pas pour rien que Zomi Benga ba capable. L'Assemblée nationale, ngana sa élu à Kinshasa, na koya ko postuler na Kikwiti te, ba présenter bino ba candidat na biso awa. Ba présenter bino capable django ke azamwana na bino a Kikwiti aza député candidat député national. Bomoni ba candidat député provincial ya Bulungu comme ya Kikwiti bazali awa. Boete. Bokanga bilongi yake bopesa biso batu yake to changer la situation. Tozoyokana. Ebele bavandeli ka koyiba mbongo. Nga naza élu à Kinshasa, mais naza villageois. Bozo soki tozana 500 députés, oya correct, batu ya bami. Quand les partis existent, les partis existent. Pas parti de mallette, toyeba ka ba membre te, toyeba ka ba nini te, mais vous attendez à voir le député. Bandeko. La voie par excellence d'accession au pouvoir politique dans notre pays, ce sont les élections. C'est le mode que nous avons choisi. Il faut que le peuple s'exprime. Peuple a mandaté yo. Bakopérant. Tous en face nabino tous aussi. Le moment vient. Toko banda kobeta na sangan. Armes non conventionnelles. Qui est qui? Awa. Batu ba mona na télévision. Toko pesa visage na bango mususu. Toko pesa. Tolongwe na Kikwiti ndenge bomoni wana. Toke kolia mikungu. Toke kuna ko renforcer ba candidat na biso. To uti kananga malandi wanshinga. Na lingi bota la descente na biso na kananga. Bomona seka a été notre arrivée à Kananga. Bomona Batuboni, comment nous avons été accueillis à Kananga. Ezali aux environs il y a 15h heure locale, des avions et qui président national et parti politique Action Commune pour la République. Mwana Mboka Eliezer Ntambwe oyazalaki accompagné na madame Sophie Kakoudi oyazali secrétaire général ya parti bagiamba maki na pied d'avion et pas ya secrétaire général adjoint en charge ya organisation na kati ya ASER simana ye coordinatrice ya ASER na niveau ya province ya Kasai central pe ba capable belé esengo ezalaki makasi na akei na bango bamati na bamituka cortège ebandi ezalaki opesi mbwa aboyi kaka ndenge tolobaka 4e province ya tournée oyo mwana mboka Eliezer Ntambwe abandaki na secrétaire général ezali kosensibiliser pe kosoutenir bakandidat nyonso bakopostuler na liste ya ASER. Cortège bandi ekei ekoti na ville ti na stadium de l'espoir esika meeting ezalaki prévu. Botala sikoyo entrée ya délégation ya ASER conduite na président na SG oyo bazali ko benga Dio Gagnant bakotaki na esengo nyonso bato basepelaki tango bakomaki batourner stade Mobimba plein à craquer plus de 10 000 personnes selon ba organisateur nde bazalaki réunis na kati ya stadium oyo. Bakindaki bazu esika meeting ebandaki ndenge échange patriotique ezalaka organisé. Mot de remerciement etangamaki epai ya coordinatrice ya ASER na niveau ya province Mama Dadi Thérèse oyo remerciaki président pour la présence na ye. Sima ezalaki maloba ya secrétaire général adjoint en charge de l'organisation oyo azwaki pe maloba pe ko sensibiliser bato nyonso bayaki ko répondre na appel oyo ezalaki esengo makasi. Sima na ye mwasi mobali ndenge bazali kobenga ye secrétaire général Sophie Kakoudi amataki po azwa maloba d'abord ko présenter ba candidat nyonso ba ko postuler na liste ya ASER sima pe ko bengisa président amata aya koloba maloba na ye. Tango batelemisaki mwana kololo pango ndenge bazali kobenga ye député national porteur ya mandat national bakisela ye l'homme bio de kombo ya sika bakomi kobenga ye amataki na podium pona kosolola na bandeko na ye lokola azali natif ya Kasai abetaka ngo na Chabwala. Communion ezalaki makasi entre population na président national ya ASER. Kwa kwanza différence ni bantu bakwa nafikala nabu nanu mona changement mu Kasai. Bantu babuni banu tumusula mbako pérant des commissionnaires, des escrocs, des voleurs. Baba
négocier mumena enu pina kubiba franga kasai kafwa we mutanje munemwa kupeta mutu ulo kwa sanzu bungwa lubukono balo munemu balo kusomba mu hotel hotel mina yinyi munenwa kana moyo wetu awe moyo kabidi kumuwaji tumo we mutanje mu cabinet kendi uvwanu ni bana betu bakuneko bakwapo bakundeni bakwapo ba kujibaye bakwapo bawo mfo toni mukaba bumbushe mwamu bakwapo mbezera kasai bwaluka kai. To rappeler que ville ya Kananga ezali 4e étape après Matadi, Kisangani, Kikwit. Prochainement, Ekoyebana, Aser, toujours Likolo. Si on finit avec cette histoire de Katende, les Kassai peuvent décoller. Nani bazali kobenga élu du peuple, ezali mutu oyo azali koyoka mbela ya population à transmettre yango na bato bazali kozwa décision. Na qualité oyo nde mwana mboka Eliezer Ntambwe pendant séjour na ye na province ya Kasai centrale, précisément na ville ya Kananga, akutanaki na communauté kassaïenne répartie lokola, bato oyo ya société civile, ba journaliste, ba acteur politique na bato ebele bele, ba sololaki na oyo nyonso tu ezali ko freiner développement ya Kasai. Jour elandaki alalaki te azwaki badoléance nyonso tu bato bapesaki akendaki yango kopesa gouverneur ya province ya Kasai centrale John Kabeya pona kosolola na ye pe koyeba nini oyo bato bazali kokanisa. Bakutanaki kitoko na kati ya gouvernorat oyo ezali en pleine réhabilitation, basololi na pelouse na yango, ba réfléchir ensemble parce que province ya Kasai ezali ko préoccuper bango mibale. Ye lokola élu du peuple pendant vacances parlementaires akoki kolala pongi te ata azalaka élu ya Kasai te, il faut azala toujours sur place pona ko travailler na ndenge ke population asepela. Basolaki kitoko pe gouverneur ya province ya Kasai centrale apesaki ba réponse na ye contrairement na lolenge bato bazali kokanisa. Par exemple, na problème ezali kotala route ya Kalamba Mbuji atasi ete misala ebandaka nanu na ko élargir bato bakoki ko tenir l'état rigueur te. Na problème ezali ko sala chute Katende atalisaki ete il faut kotala problème oyo na ba dimension nango nyonso to parce que contrat ezali déjà en place entre ba indien na gouvernement pona ko banda misala, mais pona ko pallier ya kanisi ete il fallait ko recourir na chute Mbombo ezali oyo ezali ko permettre koki ko pesa 10 megabytes na bana Kasai centrale bazwa courant. Lokola azalaka mutu oyo asalaka ba action, honorable Eliezer Ntambwe akitaki inde ti na chute Mbombo kuna na village ya Benamande pona kosolola kotala ye moko de visu atala ye moko ndenge masolo ezali koleka na oyo ezali kotala misala ya barrage oyo po mwana Kasai nyonso tu azwa courant ndenge azali koluka. Akomaki wana atali ete ezali possible kotia mwa courant moko à partir ya barrage oyo ya chute Mbombo. Et si la quitté lokola alingaka kozala proche na population azangisaki te kokita na hospice moko ya ba vieillard ezali bongo na kamwando tuzali toujours na kati ya ville ya Kananga. Kuna makambo akutanaki na yango noko ndimela ngai okokate. Ba mama o bozali kutana na batata bazangaka bisika ya kolala, bazangaka ata isika kotanda itoko. Ye lokola prometaka bango na 2021 tango kitaka amemelaki bango ba musto ba tela bayeba naka kolala ba se retrouver be lokola batu mabe moko ya constat na ye ezali komona ke homme de vieillard oyo ezali voisin na cimetière yango ezali kolakisa ete ba mama oso bakufi lokola bazaka resika bakokende na bango mbele ti na cimetière boye ezalaka bien te. Gouvernement il faut avoir responsabilité, mais ye na niveau na ye akanisaki bango amemeli bango ba matela bozali komona pona kotesa ete ezalaka toujours très proche na population na ye. Bomba bino abatele bino kokene na bino pe kozonga na bino bozala malamu tubadombela nzambi bwa nzambi ayikuba shamba kabidi.
toujours lokola lembaka te azali la mémoire moko okoki kondima te oyo tozali kobenga mikolo yo abula te aroda te bakorompa ye te ye pa korompaka te alembaka te akendaki kokuta na sikoyo na bakandidat nyonso ya Action Commune pour la République oyo ezali parti politique na ye asololi na bango na oyo parti ekoki kosala po bango pe bayeba na kogagner confiance ya population bazala élu. Là, ils côté c'est vrai élu du peuple depuis les vacances parlementaires et bandaki le 15 juin azali kola la té azalaki na Kisangani kokuta na population comment on a des difficultés azalaki bongo na ville ya Kikwit tozali bongo na province ya Kwilu akitaki Kananga azali kolemba te pe liboso kokene ba province misusu boende ezalaka mwana kololo pango population azana besoin na yo. Ça c'est la serre. Aser ezana bato makasi bana makasi. Yango zomona ba François Tizou bazakuna ba Donis bazakuna Django azakuna. Donc vous sentez que il y a un parti qui respire. On doit mériter la victoire. Et il y a comme après que non voilà mais papa. Nous allons vous bloquer. Ne vous en faites pas, messieurs. Les capables continuent à travailler. C'est votre temps. Assez chaud. Assez libanga na kopé sabino programme ya dépôt ya ba candidature. Ndenge tolobi. Na kolela ya nangai. Na lingi boche langai mongo pembe. Na lela ya nangai Chéribin Okende Senga. Dimitembo Lumumba nyambo chumbo la lopotana tetera Lama kamalela komo terani Kalumumba ole cheta tachu Mbaka mena kashiriberu kinditi ego pa mikaimba Ukende hogege mato yako sambe komo Ukende sengona yanga mboto katana tetera Meta hede takanera dala koeponjaka Kisa singando hambo kendaka Lumumba hambo kendaka Shicheke kumito ana tetena Kolonele chachila magidenda mhukime kiongero chiku nunga ulu General ochurinyo yenda kirelendo Ateka mbodi hato kunuwa shuka Ana tetera di kabunende kaulu Nyenza to shuseka sonemo Nyenza to lele Idi baro kombenyo yuwo mamba Noto wo choro kanu makala chika to watore nyamari kunga kunda mende kaka Ifula chakolo kanu tomba pendaloke kutata sara oi Yoke disenga abola hanande Nana yoyo wodi hanande na Kanjiru temunda hana tetera Imunga pebale la bila kaya kadira bimu Kinisenga kamile la kandi Lokonyo no sorambo munda lotoro Imunga pembe dikero di balo kumbewa se kongo na hamvula Ilumbale la mona kilumumba Ce qui m'a beaucoup plus dérangé, les Kinangai Trésor Zolozolo Makumba était attaché, celui que j'avais confié à mon vieux, Chéribin Okende Senga, qui était caméraman là-bas. Il y a peu, j'ai perdu ce caméraman. Aujourd'hui, c'est mon vieux, Chéribin Okende, qui est parti. Les gens sans cœur récupèrent, ils vont oublier tout de suite. Après un petit moment seulement, Bakobo-san. C'est compliqué. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.